Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Kitambeye. Comédienne na biso ya kitoko, comédienne na biso moko oyo ajwaka barole na ye ya kitoko makasi, asincarnaka tellement bien na barole na ye pas possible. Aza mwasi moko kitoko, mwasi moko ya forme, mwasi moko ya taille makasi. Ba oyo tobengaka mingi mwasi nzambe. Beauté nde beauté, en tout cas atiaka penza maquillage na ye kitoko, azalaka pe na nzela mino moko ya kitoko makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino jitabeya. Comédienne na biso ya kitoko na memeli ye makambo eza bandeko, makambo eza ya koinda, makambo ekomi mwa somo et puis ezo sala mwa pasi na motema. Bino moko boyebi soki kaka bomoni mwa video ya sika ekoti seke makambo eza yango toye lelo lisusu bandeko. Mais avant to bandaka ndenge ezalaka, en tout cas na osenga na batu o nyonso tout, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko chaîne ba analyse ya bien, chaîne ba conseil, chaîne moko ya batoli et pourquoi pas chaîne na bana nzambe. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko, makambo eza ya koindawa, makambo eza ya somo makasi. Alors na osenga na bino bozwa vraiment bakiti. Bozwi bakiti na bino bandeko na système moko ya bien bo vandaka. Makambo ya bongo basololaka ngo likolo te. Ebongaka vraiment batu basi bavandi na bango batie mwa eloko komela. O melaka, o liaka mupanzu kotoyo, kote mosusu ozolanda na yo émission. Wana penza ekosunga. Siko soki ozolandaka émission ozolia te ozomela te bandeko. E osimba nango te. Bamela kaka, balia kaka, bavandaka pe kaka na système moko ya bien makasi. Bandeko makambo nde makambo bandeko, makambo moko ya pasi ezosala pasi na motema. Ebele ya batu biso nyonso tout oyebaki ke non comédienne na biso abalaki le vendredi. Abalaki na États-Unis déplaçable. Salaki mariage na ye civil. Makam nyonso elekaki bien. Ekendaki penza bien. Mais bino moko boyebi na communauté na biso. Communauté na biso ezangaka makambo te. Communauté na biso donc soki makambo salami omona batu bakomi kotala alataki nini, maquillage ezalaki ndenge nini, donc eloko moko ya koloba ke no batu bakolinga kaka ba dénigrer moninga ezangaka te bandeko. Na makambo oyo esalaki nga pasi mingi makasi, pasi vraiment. Na lobaki te. Makambo photo solo lango kaka. Pourquoi tozalaka bongo, chers compatriotes? Pourquoi biso motema na biso ezalaka bongo, motema moko mabe? Moninga asali mariage. Ata kutu koya to féliciter moninga que non. Félicitations comédienne na biso jita talakaka ubali. Moi conseil kandenge ezalaka ya kitoko pesi moninga. Mais biso communauté na biso ezalaka bongo ekendaka nango bongo te. Batu balingaka kaka, baluka kaka, tokoloba nini, tokokende nini.
Bandeko, tala niveau ya batu penza tomoni yango na ba Facebook bandeko esalaki nga pasi. En tout cas lelo nde lansaki ba photo na ye ka ndenge ezalaka na ba Facebook ba page moko ya minene penza baye kotia photo ya mariage ya Jita na mobali na ye. Bandeko, il faut komona ye moko mokolo page biloko alobaki yango yo Jita nde mobali okende kobala tata mokolo ya kala. Mama bolanda sikoyo na ba commentaire ya batu bakomi kofinga papa batu ndenge alataki oko lata ndenge nini yo lati bilat be nini sapato a rouge o boye kutolu esimbi nango atate. Bandeko babiloko moko na ba commentaire pas possible na ebite na tuna nanu est-ce que na bolingo mobali ya mukolo azalaka mobali penza ya mukolo a existaka na bolingo yango ebele ya basi lelo bandeko bazotula yango ebele ya basi lelo bazobala te. Pourquoi? Parce que ebele ya basi lelo bazokuta na kaka na mibali moko âge eza moins avancé. Peut-être ya mitali naza nanga na 30 ans aye kokuta na mobali aza soki na 40 ans soki na 45 ans. La fille se dit non, je ne peux pas me marier. Papa oyo aza mukolo batu bako sekanga batu bako cholanga. Siko eko sala ke mwana batu akomi 40 ans, akomi 50 ans, 60 ans nano akota na ndako libala te. Pourquoi? Parce que batu baza kaka bakoloba. Bandeko, papa oyo mobala Jita oyo aza mukolo par rapport à quoi? To comparativement à quoi? Aza mukolo na nini? Nga nazomona nangaki mukolo te. Kutu bakokani makasi. Connexion eza nango esimbi couple oyo otolobaka kaka ba esimbi. Couple aussi esimbi nango bandeko. Esimbi eza couple moko kitoko ebimi vraiment kitoko ebimi propre. Ebimi soin otolobaka vraiment ebimi soin na niveau moko pas possible. Ebimi kitoko bandeko. Aza mukolo na nini? Et puis kolata o alata ki na ye bien. Veste na ekutu ya cher. Eza veste moko ya cher bandeko. Pourquoi biso communauté na biso tomona kaka mabe? Tomona kaka mabe. Sikoyo toloba nani na minute oyo. Soko tantine Jita oyo abala kite. Azokenda kaka teko mona komi soki ba 50 soki ba 60 ka biso moko. Na communauté na biso tongaki to ya lisusu ke non. Tala ye wana comédien abali te atuli azalaki boye encore rebelle ya batu babanga kana bango kopesa batu bakombo bomona bakombo bakolatisa ye pas possible. Mais Nzambe aye kosala moninga grâce moninga azui mobali na ye batu baye komi kokoya pona kofinga ki tata mukolo comparativement ya nini? Est-ce que tata oyo abalaki bino to abotaki bino tango boko benga ye tata mukolo abotaki bino te? Bandeko ba makambo mususu photo lobaka. C'est vrai batu mususu bakolobaki non il faut pas kolanda il faut boye te mais makambo mususu bandeko to yaka pe to lobaka to betaka pe c'était eza bien te ezo sala pasi makasi. Siko na minito je ne sais pas. Tantine Renate il faut que Renate babala kiye. C'était en 2022. Baye ko bala. Asali mariage na kitoko. Alakisa ki mobali na ete. Eye ko sala ki ta on ba komi ko fêter année na bango ya liboso ya mariage. Aye ko lakisa mobali. Babandeko eindaki. Mokili elinganaki. Ebele ya batu bakota ki pona kofinga mobali ya Renate. Mais Renate ye moko alobi mukolo par rapport à nini? Aza mobali na nga na lingi ye tolingani nga mutu na pona ye. C'est de la même chose avec Jita. Comédien na biso. Ye soki alingi mobali na ye bino bofinga te etali ye te. Boyebi te le pourquoi alinga mobali na ye. Boyebi te.
boyebi te. Et puis bamakambo mosusu faut tolobaka bandeko nga na remarka na sala déjà constant. Je ne sais pas ce qui bino pe bo sala déjà constant wana. La plupart ya batu oyo bayaka kofinga batu eza batu oyo ba échoua. Omona ba grande sœur moko ya quartier tellement babala bango te basala sala kindumba kindumba wana balembi siko mobala kobala azate réputation na bango esiza ya kobeba bakomi kaka lelo aboti na mobala oyo lobi aboti na mobala oyo batu wana bazalaka batu ya liboso pona kopanza sango ya mabe pona batu mosusu bazalaka batu ya liboso penza makasi pona ko décourager batu mosusu bazalaka bongo parce que yebi ke non nga na sina ishua nanga na sina tula nanga bakobala kanga lisusu te na kozwa pe mobali mosusu te bakobala nga te yango omona ba grande sœur wana ale bakobanda kaka kobebisaka réputation bakolinga kaka yo pe otula neti bango bazalaka bongo yango en tout cas na senga na batutu babiloko mosusu surtout ya quartier babiloko mosusu bandeko balandaka ngo te balandaka ngo te soki olingi place nyonso to boza bandeko place nyonso bolandaka nga soki nzambe asali yo nguluke te oza soki na 30 ans okutani na mobali moko aza soki na 40 ans mobali moko aza soki na 43 ans 45 ata 50 ans yo monike non mobali ona lingi to lingani en tout cas kotala koyoka pete o batu bakoloba eza bolingo na bino moko eza bolingo na bino moko yo moko nde ondimi mobali na yo kolanda o batu bakoloba te mosusu tokimisaka mibali ya vi na biso pona nini bilanda mobali penza oyo alingaki abala yo parce que non batu balobaki parce que batu bakendaki parce que batu bazongaki o batu bakocholanga batu bakosekanga mobali ya vi na yo eza mobali peut-être oyo nzambe a créaki pona yo ale mobali aki shikoyo okomi kaka lelo na oyo lobina oyo jusqu'à ce que âge pezo avansaka okomi na ba 40 ans ozozwa lisusu mobali te okomi na ba 50 ans mobali azoya te 60 ans bakomi kobenga yo na quartier ke otuli bokomi ba tanti na quartier soki olingi mobali quel que soit son âge soki eza bolingo na yo eza ba choix na yo en tout cas zwa mobali na yo bobalana le mal eza que non peut-être ozwi mobala mutu wana nde tokoloba ke mama kozoka mobala mutu te mais soki oyebi ke mobali onana bali te ata soki abalaki peut-être eza na bamibali mosusu omonaka boye azalaki na ye na mariage na ye abalaki peut-être mwasi na ye akufi amitala alobi te na kokalanga kovanda nga moko te naza na posa mwasi boye kokutana bobalani na bino parce que mwasi na ye asi akufa ya mabe nde ya komona ke no mobali ya bato aza pe na mwasi na ye aza na ndako ya libala nde mobali wana atiki mwasi na ye ya kobala yo wana penza nde ya mabe mais soki ki aza na mwasi te eza pe na misusu peut-être ba réalité ya vie azwa ba déception ebele abalaki na ye te azaki na mwasi moko boye alingaki abala ezosimba te ake na mwasi mosusu ezosimba te âge pe ezo avansaka omoni mutu mosusu pe asi akomi na ba 40 ans mais nano abali te akutani na yo bolingani na bino bobalana ezalaka mwa bongo yango ebele ya batu lelo bazotula pona nini mobali wana za mukolo mobali wana za na elongi mabe tomona lelo ba jeune fille ebele bazoloba biloko ya bongo o mobali wa za na elongi mabe eske pona kobala baluka elongi baponaka elongi ya mobali baponaka te baponaka age ya mobali baponaka te za makambo bolingo bolingo oyo evandaka na mutema wana nde tokipaka o totala elongi o totala poche o totala boete mobali azalaka mukolo te pe mobali azalaka mabe te na elongi l'essentiel zwa mobali oyo ayebi kobunda kolukela yo kobunda ya makofi te batu mosusu baloba yo bongo olingi tozwa mibali oyo bakobunda babando beta biso te mobali oyo akolukela yo akozala makasi ya koluka
mobali penzo lobi ke non azoluka pona famille na ye, azoluka pona bana na ye, azoluka pona mwasi na ye. Mobali abongo zwa ye abala ezalaka bien makasi. Yango mwa toli ya mokeka ndenge ezalaka biso vraiment na batoli tolinga kopesa wana eza grâce au Nzambe asala chaîne na biso toli nde toli parce que tozwaka vraiment ba message ebele na bato mosusu basepelaka na batoli na biso yango pe toyaka kotia mwa batoli na biso na système ya bien. Kaka na cadre ya mariage lelo comédienne na biso auti kobala babali yango topesa toli na bato mosusu. Bandeko libala ezalaka jouete basi nyonso bino obo bala lilo Zambe asali yo ngolu baye kobala yo ozwi mobali lobi te nga na lingi na honore yo nga na lingi na bala yo. Sikoyo tango zo bala wana ozokota na ndako libala. Bandeko toyebaka ke libala ezalaka place ya jouer te. Libala eza place ya ba mature. Oyebi ke na mutema na yo na intelligence na yo ke non je suis mature. Wana kota na libala. Soki nanu omoni ke non nanu naza mature te. Makambo nyonso ata ya moke fo kaka na kendo mona papa na biso fo kaka na kendo mona mama na biso fo kana betela ba camarade na nga masolo wana kobala na yo te. Mais soki deja komi na niveau ke non nakoki kobomba ba makambo mususu nga moko nakoki kosilisa ngo wana kota na libala. Lelo ba scandale ezokota kili na mabala. Pourquoi? Parce que la plupart ya mibali bazo bala basi moko baza ba immature pas possible. Basi mosusu pe bazo kutana na mibali moko mona kaka mobali aza soki na 35 ans na 40 ans mais immature moko pas possible. Bayebi te mariage eza nini pona bango bazo kanisa kaka to kota na mariage pona kobota. Bakota na mariage pona kobota te. Mariage esengaka ba sacrifice ebele ya makasi bandeko. Yo mwasi ya libala lelo ba obala yo yebaka kobomba ndako na yo. Ndako babombaka na ba prière surtout eloko ya liboso bandeko. Prière. Tango ba obala yo mama zalaka deja mwasi ya prière. Prière wana ekosala ke ndako na yo Nzambe akobando bombaka yo. Et puis zalaka mwasi ya secret. Mwasi ya libala zalaka teke non on de pure copine nanga. Oyo penza nde camarade nanga. Makam nyonso zoleka na ndako ya libala. Yo ifo kaka okendo mona copine na yo obetelaka ye masolo te. Yango ebeleka ba copine wana omona elimine yo. To atie yo mopanzi azwi libala. To akomi mbanda na yo. Yo komi première bureau ya komi deuxième bureau. Ebele abatulelo bazo sala bongo ekomi bongo pona nini parce que secret lisusu ezate makambo nyonso tina ba projet nyonso bobeta na mobali na yo faut que no mona pire na yo copine na yo oyi betela ye masolo. Mama ndeko nanga mwasi tango balaka tango kobala to tango uti kobala yeba ke tango na bali boye ki copine wana na ba copine nanga esili. Chiko camarade nanga ya kati makasi akomi nani mobali na yo. Mobali na yo nde akomi camarade na yo ya kati makambo nyonso betelaka mobali na yo. Ona kendo mona ba copine. Toyebaka mitema batu te toyebaka ngo te. Toyebaka batu na ilongi mais mitema toyebaka nango te. Eza na batu mosusu asepelaki na yo na ye te tango babala kiyo. Siko tango pe okoti na ndako ya libala olie ba secret na yo obombaka yo ezaka makambo nyonso ba osala na mobali ba projet nyonso il faut okendaka kobetela copine na yo masolo oyebaka mutema ya copine na yo te ke not di babala ki yo ya sepelaki na ye te. Bandeko tozala keba makasi yebaka pe ko geraka ndako na yo. Mwasi nde ageraka ndako lelo conseil ezaka ya basi.
mwasi nde agéraka ndako. Le chef de la maison c'est l'homme, c'est lui le chef de la maison, mais mutu o peza agéraka ndako ezala mwasi. Parce que tango mobala okende musala fin du mois bafuti toyebi keza na mibali mosusu balakisaka na bango ba salaire te, mais na siècle ya lelo 21e siècle la plupart ya mibali surtout mibali o bayebi nzambe salaire nyonso alakisaka mwasi. Soki ba utilisaka compte bancaire omona mwasi ayebi pe na pin ya compte bancaire, donc gérance nyonso mwasi ayebi. Omona ka bafuti mobali basali ba projet, mais mobali atikeli mwasi ba projet nyonso keno tosi tosali nga nazokende na ngaka musala tala kaka ifona se concentra kana makambo ya musala. Siko mwasi nde babaka mususu azosala sombaka provision futelaka bana classe bamakambo nyonso mwasi nde azogéraka ndako. Siko mutu oyo agéraka ndako il faut azala mutu moko ya secret ya makasi, parce que moindre pépin na biloba loba kaka mbala moko fongoli ba porte na ndako na yo. Mwasi agéraka ndako na ye na finance, mwasi agéraka pe ndako na ye na ba prière. Soki ozala mwasi oyo keno makambo nyonso ya ndako na yo zobimisaka libanda, mama ozo fongolaka ba porte ya ndako na yo sans le savoir. Bandeko wana mwa conseil, parce que to moni lelo ba mabala ebele ezokufa kaka pona biloko oyo. Ba mabala ebele o azalaki camarade nanga, azalaki nde copine nanga, lelo akomi mwasi ya mobali nanga, makambo moko ezosala pasi makasi na motema. Yango bandeko mwa tolika ndenge ezalaka tolingaki topesa. Siko tozongela makambo na biso ya comédien na biso Jita. Jita babusu babengaka Jita, mais biso tobenga Jita. Jita Beye. Jita Beye asalaki mariage, c'était le vendredi nde asalaki mariage na États-Unis bandeko. Mariage moko kitoko makasi ye na mobali na ye. Sikoyo bino moko boyebi na communauté na biso. Communauté na biso ezala kaka soki mutu abali balinga kaka. Oh mobali mukolo, oh mobali abatu, oh mobali boye. Ya tantini Jita pe bakomi koloba kino mobali na ye aza mukolo. Bandeko nga nazomona nangaki mukolo wana te. Aza papa moko ya bien, et puis groupe na bango couple oyo esimbi nango. Esimbi penza mingi makasi, et puis na kotala bango baza na bango heureux. Eza couple moko de Jésus la kisaki ba ozala na bango heureux na libala na bango. Mais pourquoi biso le bantu, biso na communauté na biso tolingaka kaka ko dénigrer batu, tolingaka kaka ko décourager batu? Pourquoi bandeko? Mobali na ye nazomona nangaki mukolo te. Aza papa oyo bakokani na ye. Nga na bengaka mibali nyonso ba papa topesaka respect surtout na mibali, parce que zana ndeko moko atuna kinga na ba commentaire azotuna nga pourquoi bengaka batu ba tantine. Na répondra qui est que non, to bengaka tantine to tonton po na respect. Wana eza éducation o ba pesanga epa ya ba parents nanga. Mutu nyonso azala mukolo azala mwana muke comparativement à ton âge, quand même okoti koya te ke non komika ko benga batu nyonso na bakombo na bango te. Benga ka tantine, benga ka tonton. Mingi ba papa mibali nanga ko benga bango kaka ba papa. Pour na respect, to pesa ka mibali valeur, parce que ba mérita kango. Wana ere mariage na ye moko la comédienne de Lix, Jita Beya, madame son épouse, na système moko ya bien, en tout cas félicitations. Ezalande bongo boyende to lingaka. Wana respect surtout na communauté na bino théâtrale. Et osa la fierté makasi. Tango babala ka bino boye, en tout cas biso pe to sepelaka mingi, vu que ebele ya batu ba finga ka ba comédienne, mais Nzambe ya lola azo continuer kaka ko pambola bino. En tout cas comédienne na biso de Lix batela libala wana nde conseil na biso toko pesa yo. Toko mina suka fin na biso ya lelo. En tout cas la famille, bye bye et à la